Bande ko balandi ya radio lokole mbote na bino bisika na soswali za longola masque bomoni toza bel et bien na hôpital epai wapi sangwe tamboli mokili mobimba balobi boye ba misusu basi bakundi ba misusu basoki wapi na esaki bino awa na radio lokole za la pièce contre pièce pembeni na ngai bozomona kulotu ya limos to baka star ya munene vedette ya munene oyo makanisi ya bato za makanisi ya nzambe te. Kulotu ya limos yeyo en bonne santé il est là bana kisasa bana bona tie kulotu baotala yo en tout cas bakosa bino te zwa information ya bien na lokole ye mutaleka kao me wolanda te muto autoteka matembela zoleka o na yoki ya limos et puis boso bakiselanga bambula ngaza ya lelo te voilà ngana ça voilà na ça vraiment merci na bana Congo nyonso mpona ba prière bosonginga tina komi boye naza na soins intensifs si na bimi do naza na hospitalisation normale nazolanda ba soins donc danger moko eza te o na mbutu na yoka mukusa one eloko te. Je suis là. Kuluta sawana. Yani mos na bino boliga yeyo. Jani, Shanifai Mobutu. Janifai. Yani boss yeyo. Oleli. Janifai. Domaze yeyo. Domaze. Nanga Kimbantege René Molimbia Oni. Papa Lobe. Kulutu yeyo. Jamolai. Edith. Mama Bomengo. Atrabasa ba Maurice Ebele. Nazanga donc bocha mutema nente danger c'est lungwaki. Omona uti place ya soins intensifs. Awa donc eza no calme na fin nanga. Parfois par jour motonga moko zero. Unezalaki omona parfois 17 tonga place moko. Voilà, donc bande ko bola na biso bomoni ayaki mai to koya to soana kulotu bomoni yandi mos star na bino superstar na bino vedette na bino yeyo oyo aza en 20 baki donc ndenge yezo atunaki ba disi ba mama wana bozolu bande ko balandi ya radio lokole mbote na bino bisika na soswali za longola masque bomoni toza bel et bien na hôpital epai wapi sangwe tamboli mokili mobimba balobi boye ba misusu basi bakundi ba misusu basoki wapi na esaki bino awa na radio lokole za la pièce contre pièce pembeni na ngai bozomona kulotu ya limos to baka star ya munene vedette ya munene oyo makanisi ya bato za makanisi ya nzambe te. Kulotu ya limos yeyo en bonne santé il est là bana kisasa bana bona tie kulotu baotala yo en tout cas bakosa bino te zwa information ya bien na lokole ye mutaleka kao me wolanda te muto autoteka matembela zoleka o na yoki ya limos et puis boso bakiselanga bambula ngaza ya lelo te voilà ngana ça voilà na ça vraiment merci na bana Congo nyonso mpona ba prière bosonginga tina komi boye naza na soins intensifs si na bimi do naza na hospitalisation normale nazolanda ba soins donc danger moko eza te o na mbutu na yoka mukusa one eloko te. Je suis là. Kuluta sawana. Yani mos na bino boliga yeyo. Jani, Shanifai Mobutu. Janifai. Yani boss yeyo. Oleli. Janifai. Domaze yeyo. Domaze. Nanga Kimbantege René Molimbia Oni. Papa Lobe. Kulutu yeyo. Jamolai. Edith. Mama Bomengo.
baza bamorise baza ebele naza nanga donc botya mitema nini te danger se elongwaki omona uti place oyo ya soins intensifs awa donc eza nango calme na fin nanga parfois par jour motonga moko esili kuna ezalaki omona parfois 17 tonga place moko. Voilà, donc bandeko bolanda biso bomoni yaki mai tokoya tosolana kulutu bomoni yandi mos star na bino superstar na bino vedette na bino yeyo oyo aza en 20 lobaki donc ndenge yezo atunaki ba disi ba mama wana bozo